bokota la famille, bokota, awa makambo ya somo, awa ba dossier eke zongi, awa ba dossier se ba dossier, awa makambo se makambo, awa eza ya koinda, awa penza eza ya kobeba, kane ba yebisaka biso, tambola na yo mokili la famille, omona makambo, tambola na yo mokili, omona ya moto, tambola na yo mokili, omona ya somo, dossier bakuluna la famille, dossier ya somo bakuluna oyo bandeko nanga ka ndenge boyebi bakomi ko silisa batu bakuluna oyo la famille bakomi ko silisa batu ekomi kosala ka pasi pe mawa ekomi kosala ka pasi mokili mawa te bandeko nanga na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya kolelisa na ndenge moko ya kosala penza pasi na motema. Na bandi ebele ya batu nanu tokota nanu na sujet na biso ya liboso batu ebele bamonaki ndeko na biso ya mobali oyo adefandraki mama moko bakuluna balingaki bayiba ye siko ndeko na biso wana ya mobali akendaki kodefendre mama wana eyaki kosala ke bakuluna ebele bayaki kokota mpona kobeta ndeko na biso ya mobali wana babetaki ye bayaki kobuka ye loboko na kobuka ye loboko wana eyaki kosala ke bamemaki ye directement na hôpital. Tango bamemaki ye basalaki basoin nyonso oyo esengelaki basala ye ale eye kosala ke ka ndenge ezalaka na procès ya kuluna ngo moto abandaki likambo parce que ezalaki kuluna nanu moko epuis bakuluna mosusu bayaki kokota bakendaki na procès na kuluna wana eye kosala ke après procès ka ndenge ezalaka ndeko na biso ya mobali azongaki hôpital nzoka ntango azongaki na hôpital ndeko na biso ya mobali ayaki kokufa bandeko na nga ezosala pasi pe mawa akufaki parce que moya babetaki ye pas seulement babukaki loboko bachubaki ye bambeli na poitrine babetaki ye na mutu bakatiaki ye suki na mutu donc ezalaki pasi pe mawa pasi penza ya makasi yango dossier ya bakuluna la famille kote mosusu bazokanga bakuluna kote mosusu bazobomaka bakuluna kote pe mosusu ka ndenge ezalaka la famille bakuluna pe bazokontinue ka kosala bisalasala na bango bazokontinue ka kosala buzobazoba na bango bazokontinue ka koboma batu ka ndenge babomaka et de l'autre côté toomona pe réaction bandeko na biso ya bakongolais ezokamusa ebele ya batu ezokamusa penza ebele ya batu ya de ces congolais oyo baoloba keno batika bakuluna babomaka bakuluna oyo baboma bakuluna oyo baboma te batika bango. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya gu na ndenge moko ya bio la famille bamapango akoteka yango wana kande tolobaka sombaka lupango sombelaka bana na yo lupango en tant que parent ezalaka toujours ya motuya ezalaka toujours ya malamu en tant que parent ozokanisela bana na yo ozokanisa pe lobi ya bana na yo bamapango tozoteka eza na $750 ya pamba y compris les documents tango tolobaka y compris le document c'est que ba document nyonso eza nango na kati ezala ba document ya cadastre ezala ba document ya chef coutumier ezala ba document nyonso oyo esengelaka soki mutu asombi lupango nyonso eza nango na kati na cadre moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà.
Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisolu Sonyo officiel. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyonso yasika kande tolobaka. Boye imalamu na chaîne abiso ya Kisolu Sonyo officiel. Bande konanga chaîne oyo et permettra kabiso to ya ko transmettre bito ba information, to ya ko salela bino ba analyse. Toyaka ndenge ezalaka kopesa batoli na ndenge moko ya malamu. Lelo oyo toye lisusu na affaire bakuluna, toye lisusu na dossier bakuluna bandeko nanga, makambo eza kaka ya somo, makambo eza kaka ya koinda, makambo eza kaka ya kobeba. Qu'est-ce qui se passe lisusu? Avant toya kokota bandeko nanga na makambo nyonso ekozala mwa bientôt ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, soki eza mbala liboso ya kokota penza na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel or banotia ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Bande konanga bobo sana pete ko tie la biso ba commentaire, biso to sepelaka na ba commentaire na bino, bo sale la biso pe ba partage na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Wana na profiter kopesa bambote na ye moko la parisienne ya tongo, Madame Judith Diampovisa. En tout cas, la pesi yo bambote de partout bisika nyonso zolandaka Kisongi Songi officiel na ndenge moko ya malamu, na ndenge moko ya kitoko. Nzambe alola apambola yo pe abatela yo na système kaka ya bien penza mingi malamu. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker okosi olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi, sensibilisation ya suka la famille quand tobetaka masolo ya la santé n'a pas de prix ezalaka makambo solo. Yebele ya batu biso totiaka na mutuka kana lia na lata na sala ba voyage ya kilikili na sala boy na zonga. Bande konanga il faut to batela santé na biso. Yango Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution penza ya kilikili. Balobi na Gavker bika na yo libela bande konanga. Oza na problème ya hémorroïde interne to pe externe pota libumu o esila kayote. Kolemba lemba sukali tension bande konanga ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali kaka na Gavker. Oza na problème ya mabota. Papa, maman, de votre côté, ma beauté zo simba te bobenga Gavker azana ba solution ya somo, ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu penza mingi makasi. Ozana problème kanenge zalaka oboti mwana ti mwana 5 ans 6 ans mwana zolo bakate na osenga na yo benga Gavker. Ozana problème kanenge zalaka côté ya ba papa kolemba lemba papa komika papa ya ba 1 minute. En tout cas benga Gavker azana ba solution ya makasi azape na ba solution ya kitoko na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Tosonga na sujet na biso to continue ko beta masolo kandenge to beta masolo concernant bakuluna. Toyaki komona bandeko nanga réaction bandeko na biso mosusu ba congolais bakomi ko condamner ministre na biso ya justice papa na biso Constant Mutamba. Balobi kanenge ya zoboma bakuluna yepe akokufa kaka na liwa ya macheti. Yango to komi komona mwa réaction bandeko na biso ba congolais. Yango salaki que Kisongi Songi officiel aya kotia nanu mwa intervention, aya kotia nanu mwa éclaircissement. Bon, la famille toyebi ke na Congo na biso, Congo eza dirigé
na bakonzi ya mboka. Congo ezalaka dirige na mutu moko te. Tango totanga bakonzi ya mboka tomonaka ba président, tomonaka ba ministre, ba gouverneur, ba maire de la ville, ba wana nyonso tomonaka bango. La famille toloba nanu. Soki décision ezwami, décision eye. Ezalaka te ke non décision wana mutoko zwango ezaka ministre ye moko. To mutoko zwango ekozalaka gouverneur ye moko to ekozalaka président te. Bavandaka bakonzi ya mboka nyonso bavandi bango nyonso soki baapuye na décision yango monaka décision ekozwama pona mboka na biso ezalaka bongo soki pe na ba décision wana y aura de ces personnes o bakoboya décision yango mona ba décision mosusu batiaka ngo en considération te mais soki ekozala ke bango nyonso baapuye décision wana en tout cas esalamaka lelo oyo soki ebele ya bato bakomi koloba na kombo ya papa na biso Constant Mutamba ke yende azoboma bakuluna ya azoboma bakuluna ten eza décision oyo banda à partir ya président de la république ba ministre nyonso bapuya ba gouverneur bayaki ko appuyer batu nyonso tina ba bourgmestre ba apuyaki décision wana c'est ainsi que boyaki komona ke eyaki kosala ke bakomi lelo koboma bakuluna eza mwa bongo biso bakongolais tozalaka kaka na motema moko na yebi te na lobango ndenge nini biso bakongolais mosusu na mitunaka nzambe na bombo eza nini kaka babiso awa tobandaki ko se plaindre awa keno bakuluna balekisi bakuluna bazobomaka batu bakuluna bazosalaka boye bakuluna emati ekiti kaka babiso mais lelo oyo mwa solution eyokozwama olie babiso oyo toya ko encourager ministre na biso ya justice pona musala zosala babiso awa olie toya ka kobetela ye maboko toya kotiaka ye na ba prière nzamba lola asunga a protéger ye mais biso ba congolais kaka babiso oyo tokomi koloba keno yepe akokufa kaka na macheti la famille chers compatriotes ezosala pasi et d'ailleurs la plupart des gens baobengaka biso baoyebisa biso batu oyo bazo loba bongo ke ministre na biso pe akokufa kaka na macheti batika bakuluna ba vivre eza batu oyo baza libanda mboka oui c'est vrai parce que bino boyeba te nini ezoleka na kini kuna bino boyeba te combien de personnes bazokufa combien ya batu bazozanga bapongi ezala na moyi ezala na butu à cause de kuluna bandeko soki lelo eza na ba pays développés na bapoto na libanda mboka eza na ba pays développés oyo lelo kimuibi ekomi na niveau moko pas possible eza pona nini pona bakuluna oyo batu baobomaka baninga botie bango na ba prison après quelque temps babimi ba continuer lisusu kosala musala na bango eza bongo mais soki Congo lelo eye kozwa décision ya bongo eza pona kotia sécurité na mboka eza pona kotia sécurité na Congo na biso yango basali bongo en tout cas eza eloko moko d'ailleurs biso ba congolais ezala toza na Congo ezala toza ailleurs eza eloko moko ya koya ko encourager eza eloko moko ya koya ko soutenir eza eloko te keno biso to vanda to bandoloba keno ye ministre ngo yepe akokufa kana machete eza makanisi nini eza nini penza totiaka na mutu ezosalaka pasi pe mawa bandeko nanga ezosalaka pasi na communauté na biso ka ndenge toti komona ndeko na biso oyo bauti kobeta bakati loboko siko biso tosepela penza ndeko na biso ake ko intervenir baobeta mama baobiba mama biloko ake ko intervenir ka ndenge mutu nyonso alobi na oti kotika basabola mama bongo te baiba mama bongo te basala mama mabete ake ko intervenir mais bomoni bino moko makambo bakuluna basali ye ezosalaka pasi penza na communauté na biso makambo pasi makambo somo makambo penza eosala pasi mingi na motema biso toza batu moko ya koya ko encourager bakonzi ya mboka na décision oyo bazwi tomonaki yango pe na Mali na Mali si je ne m'abuse pas Mali to Somalie entre les deux pays bandeko nanga kuna pe ezalaki kimuibi ya somo ezalaki kimuibi nde kimuibi mais gouvernement na bango pe décider lobia te tokoti kotika kimuibi et continuer ka boité ekozala malamu
toboma bakuluna mosusu toboma bamiyibi mosusu pour que Congo na nini pays na biso ekende liboso basala bongo na ba pays ebele basalaka bongo soki bamoni batu oyo moyen ya ko maîtriser bango eza lisusu te babomaka ezalaka bongo ata kutu bible akordaka biso discipline mpona bana soki omoni mwana azoyoka te pesa ye discipline bopesi ye botie bango na makala ezosimbaka te bimisi bango libanda ezosimbaka te mais solution eza nini koboma bango bakendeka sikopema eza bongo mais Congo na biso bandeko na ngai ekomi koyaka pasi pe mawa et puis en plus de cela bino moko bomona bakulu nango tant bazozwaka bango na ba vidéo ndenge bazolobaka manda pe esilaka batu mosusu baopromettre baparent na bango mama akobanga na yo te nakozonga na ngai donc bayebi na koyeba ke tokendaka bakangaka biso tokendaka tokozonga tokokontinue kosala mosala na biso ya kimuyibi ezaka pasi parce que y a de ses parents oyo bazosepelaka na bango bana na bango batie koyiba bamemeli bango mwa mbongo ka ndenge toyokaki tolandaki mwa interview ya kuluna moko alobi nga mosala na ngai ezalaka kikuluna ezalaka kifazer nakendaka nayibi na nga ntango nakoyiba nake kotika biloko epa na biso mama na biso na baleki na ngai donc comprendre que il y a de ses parents oyo baotindaka bana na bango na mosala kimuyibi eza na bandeko oyo batindaka bandeko na bango bakende osalaka mosala kimuyibi ezaka pasi ezaka pasi en tout cas chers compatriotes ngana no sepela te na ba commentaire baninga mosusu baoloba ke non Constant Mutamba ye pe akokufa kana lisheti. Je m'excuse, ezosalaka pasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu.